eza étoile moi la bato tant abotamaki déjà elle ko tant yeso abotamaki daka étoile mo ba comprendre que na mobiki sa abotami elle ko akani pe tant abotama na putain na bango ba moi déjà étoile mo bimi ki no moi sous à la lumière yango moni assez le contraire tant ba sport da cimetière ya ba artiste ya ba chroniqueuse mais tant akiko na poto azoning c'est sous donc akundi na bato akuta ekuna mama bele manzombo akunda e ayoka na susute yeboka miyebi o libene za latina sia na tanga komo azali le ko prouver susute na mama ba chroniqueuse ni aleki Karim azate chroniqueuse moko te bango to linga se mesurer na la baronne atika ngote po alini amoni ke nous na c'est de trop na monde chronique ce qu'on a côté na monde on appelle na bango to s'affrontaner na ba artiste ba grand appelle na kekota ka na monde on appelle na kota studio ba kota studio Karim Mokondi n'a rien à voir na ba chroniqueuse nyonso il y a le quoi au sommet ba autre batikana ba ko na se ali ko moni mwinde te mi boy ba to batikana ba bénéficier na mwinde la e téléman na ba tutu ba sala ba be sur internet wana ba ngotu ba bénéficier na moto à Karim pour dire que centimètre à 50 pardon à tel Karim tando ba no le blanc de comment na ba no yokana Karim sala te loko moko na zonga sous l'actualité Karim na bino sani to sa na yo akwe ya kitang atamaga ki ana Kinshasa pour que aluka moi ba bengo connaissance morbe baswa sur na bato balinga Karim te pepe seka makam esala ka loti atel ki azo silande ye moko ko luka la baronne a expliqué que limbi sanga mais ça n'a rien à voir que de libale zonga na libale zonga ni te parce que soki bolingo sili to kotika pe bandeko. Mbouti bandeko balandi mer fashion zalinga ibongo mosali na bino Kadija Bonzengala FBI de la presse congolaise car ndinge bino mo bopesa ngai wana na moni bongo mama basunga nga na ba conseil mama Odette Ngina depuis Suède na peso bambote ebele na pesi susu mbote na ngai pa mama Elizabeth Mokonzi ba mère basunga nga mama ba conseil na pesi no bambote ebele na pesi susu mbote e pa mama Minel Monje na Suède na pesi sumbote na ngai pe batunyo su balanda biso batunyo su bapesa biso confiance basabona massivement na chaîne na biso su mama Mokonzi na benga kaye mwasi Nzambe mère na nga moko mère fashion de Nantes na pesi bambote na ebele pour na confiance merci pour na ba conseil maman bien que za chef na nga mais na sepela na ba conseil na yo esala nga vraiment que nazala na continue toujours musala na nga merci pe pour na ba encouragement na bino merci pour na ba commentaire na bino na ba mission na nga merci pour na ba message na bino bokomela nga nazana pona bino leo nazanga moko te na mopanzi na nga nazali na moko ya ba charge ya Karim Mokonzi todo sala moi ba analyse par rapport ya makambo ezoleka na kombo na se présenter bokoyo kae bonjour ndeko voilà bonjour Nayope Kadija donc na chez mère fashion de Nantes. Bonjour ma fan tout oyo basabona na site oyo. Bonjour à Guilain Congolo Aigle Royal donc na Strasbourg et aussi Mokonda Strasbourg puis on a JB Koumalouta le vrai pétrolier de Dallas hein. Bonjour na batna subota la biso Karine Mokonzi la baronne mondiale de la baronne taka yo bacha la baronne donc on a pris le téléphone on a pris ce micro donc c'est ça quoi bonjour maintenant c'est Bolanda biso voilà. OK voilà vous comprendre on a vraiment ba charge à Karine on a makambu ya Karine Mokonzi taka yo ba charge on tambengo to solo mamba ya Karine Mokonzi na moninga c'est passé question na ngai liboso ezali boy maman to mona ki Karine na sala a rendre que moi j'ai pas dit Arafat mais nzemo ngo bakanga na bango ango tant bakanyon ba fongola ngo bazongi songo à nouveau mais ezo ba vie etalami nango pe ba vie bandela metalami nango et l'équipe j'ai pas mis vie après wana eso ça nzembo oh laisse-moi tranquille on to tout na bande ko ba Holanda biso laisse-moi tranquille on to moni Karine bon ba silence ekoti asuki na eka wana bien azo continuer bien ndengeni. Voilà déjà par rapport Nzembo oh il y a hommage à DJ Arafat bazong sango après laissez-moi tranquille de laissez-moi tranquille et bimaki pour que a expliquer batou botikanga za à l'aise
na mwana maman abiso moi papa abiso donc naza droit pas vivre na mokili net bino surtout et loko na rendre hommage artiste boni bozaki kwana bo boyemba pena DJ Arafat bosala ki honte mais nga on a chroniqueuse par rapport à bolingo on na mona pas DJ Arafat Alexenga na ndinga tondenga micro et na ndinga akumisenga no kaidi mokondi bizu na sali yango par rapport na e alors bino bokoya ko lukanet ke non bo bebisa na ngai pourquoi yango le bec na bango laissez-moi tranquille c'est dit botika na sala musala nga comme c'est doit de 1 de 2 tanga eko sala bakangaki eloko wana tangu laissez-moi tranquille bimi ba eko tomoni ba eko zonga sango en 0 pour dire que batu wana bakangaki ngo te pona bakangaki ba sepele te ba moneka que non i moi so à côté mbongo ebele to senga droit de te pour te récupérer mbongo wana bazami de baza ba voleur parce que eloko mutumo et comme d'ailleurs c'est le côté 100 000 vies mbongo ekota combien et bon quelqu'un na ba 700 combien de mbongo o karina kotaki ba tele par rapport à mbongo naki moyibi wana ne ba récupérer ngo bazuna mbongo pa miye comme tolinga to na mbongo ba donc c'est ce que ne ba donc c'est ngo bongo et tala mana on kaka parce que kalima konda la baronne mais impact o ezala ki liboso ils sous bongoté parce que ba détruire qui déjà Karine et puis laissez-moi tranquille eza la ba vu nango da 500 eza komata akangi maboko te Karine dans un studio azoko travailler par rapport à banze madi me debele ba featuring eza na Wile Longomba ba featuring ezalina Daju na ni Maître Gims et puis évidemment là le pas dropper featuring eza les donc à côté na carrière musicale pour passer temps ce coup de baksa mintu minene o basi ba travailler bazora temps pour na ko enregistrer sous album bon ka yim tabani ka carrière sika pour ni azo tenter boutique les on est tonné au samsana et comme il se doit vous appréciez voilà babi poto cimetière à Bastar mais tout le monde Karine Mokonza ke poto Karine Mokonza aussi la té azaka na succès à cause ça l'émission en direct boeka minute we ba vie mati ego za nini c'est biso da kisio tonini eza étoile moi la batte tant abotamaki déjà elle ko tant il sa botamaki da étoile mo babi ba comprendre que na mo biki sa botami elle ko Karine tant abotama na putain na bango ba moi déjà étoile mo bimi ki no moi sous à la lumière yango moni à c'est le contraire tant ba parce poto da cimetière ya ba artiste ya ba chroniqueuse mais tant akiko na poto azoning c'est sous donc akundi na bato akuta ekuna mama bele manzombo akunda e ayoka na susute yeboka miyebi o libenye za latina sia natanga komote bayebi ngatanga komote te robota ba bimu pepe donc faut bâtir ba lukele solution pour ba mu pepe zonga donc pour dire que azali artiste taka mtatiri monde oya banini oboy mais le bien comme artiste donc c'est pour dire az étoile jango azo silaté pour exact toujours comme mata adosi la te voilà tout le monde qui Karine Mokonzi atiki na maramba chronique à continuer na maramba musique mais le qu'on créé polémique qui ba msu ba lobel on ndenga mabe donc créé ba rando et puis madame Angelica ça qui ba polo pour akota asala vraiment promotion à Karine Mokonzi dans monnaie laisse-moi tranquille mais le qu'on mis trop polémique même ici dans le monde il y a chronique polémique pour anini atiki pour na sali boy atiki donc kokine sous musala te on qui vient la musique azali le ko prouver surtout la mama chronique chroniqueuse ni aleki Karine azali hein chroniqueuse moko te bango to linga se mesurer na la baronne atika ngote po alini monique nous na c'est de trop na monde na chronique ce qu'on a côté na monde on appelle na bango to s'affrontaner na ba artiste ba grand appelle na kekota ka na monde on appelle na kota studio ba kota studio motanga côté des fois studio te à comprendre na des studio to ça là comprendre que non na la monde na ça na studio donc c'est pour dire que non Karine Mokonzi n'a rien à voir na ba chroniqueuse nyonso il y a le quoi au sommet ba autre batikana ba ko na se ali ko moni mwinde te mi boy ba autre batikana ba bénéficier na mwinde la e téléman na ba tutu ba sala ba be sur internet wana ba ngotu ba bénéficier na moto à Karine somme tout ba bi accepter l'homme à son époque somme tout époque né bravo ya yo pe koza e ko ya soko se pe na muninga te ngome makamusto yaka donc acidité à longue pe na monde de chronique te pour asili ma monde qui na salle de trop na boti pe ba na délai ba to ba ça ba système na internet be ba na ngai donc nga pe chance na ba na oyo ba bima ata na ndenge tu ba
Pour la réponse, nous allons répondre. Merci pour l'invitation. Nous allons répondre à l'invitation de Mokola Lelo. Karine Mokondi atiki chronique à continuer na ma musique. Mais tout le monde a bongi sina batu belé, a boy na rando. A boy na rando na batu, a bangi na batu. Pas monique, il faut na senga pardon. Pour ce qu'on a qui peut être aussi mbaté. Pour na zaki na chronique et simba peut être na musique et simba. On a senga pardon na batonde. Karine a senga mutumo pardon te. Mais sauf que à reconnaître que non fallait pas que ça me n'amboka langai. Ce que bateau bolinga, double bateau bo se pété bolinga bateau yo kanate. Net yo se pété. Na se pété na. Journaliste na se pété. Et bon sukoni. Bateau tout wana bazala. Omoni nzambe na likolo lobi faut ko bongsana muninga na yo. Karine Nathalie que non singa langa bango pardon te. Mais tellement que baza baksamboka langa atteint kombo ya fali atteint kombo Fabregas atteint kombo ya nani ya wera yango le but que non esali ki asili azaka la baronne azaka que non muntu soka sali ba direct ne do pesa ba retour de azaka ninga zale mais seulement que non amon na kotina mon numéro boye musical il faut na singa pe passage ndebi na fila singa ferego la pesanga passage leki na yo aleka pesa passage ngatala kutimena imba makasi donc tanga fali poupa pesanga passage leki na yo aleka pesa passage donc ça veut dire qu'il compte pe a 5 pe passage pas ba wera son ba Koffi Olomide ba ferego la ba fali poupa bon PCP parce que pas côté la monde dans la journée ya musique ya ngona koti rien à voir ya ko senga pardon atene bango ce ko ba bakeno ba boyit bana teka ngona ngalo bakeno to boyit to lingite bango to ba sepeli to moni Karine Mokondi le basala qui en direct na senti centimètre mais aza exnaye belé puis balobi belé ba fingi na ba commentaire bébé ba encourager maintenant sikoyo batu ba Hollanda biso pe ça non vraiment ba argument parce que bamso balobi que centimètre aye ka rapport ayo ki Karine Mokondi asengi abongisi na batu ye pa ye ka mi koti ça pe kana likambana bien Karine ndem tabenga ke basala centimètre ça senga da pardon kala asenga da Karine pardon batu bafinga na bango ya la baronne ko finga ni changer l'autin soko tunga ko batu finga ngebele sala ngani ngai maître Gims nga ndi bafinga nga mama na nganza so sala nga bien donc tout moi finga le musupa ba no répondre non bango la baba tapote bazo répondre o finga bien telanga africaine tani ba répondre bango la bango et ça la kitoko pour dire que gros bébé de la presse carton donc c'est pour dire que centimètre à 50 pardon à tel Karine tando ba no le blanc de comment la bando yo kana Karine ça la tel loko moko na zonga sur l'actualité Karine na bino sani to ça na yo après kitang atamaga ki ana Kinshasa pour que aluka moi ba bengo connaissance mobe baswa solana bato balinga Karine te peut peseka makam et ça like l'autre atel ki azo silande yé mo ka ko luka la baronne a expliqué que limbi sanga mais ça n'a rien à voir que de libale zonga parce que ceux qui bolingo sili to kotika pe bandeko contrairement à bato mususu bobimela mutu moko boye 6 millions to comme le côté bo fingaye mais ete mbazala ki na ye mtabimisa sente ibana wapi sente ibana wapi Karine de ça qui baïba senti tant baïbi senti dans zimla le salon promotion o pa aimer Karine et peut dire moka bien mais le temps a 5 non ba bongisa ma bezat donc le monde bana biso ke ceux qui mutakanga mina Karine ceux qui ba bebani donc et fini Karine a mêlé moto asile aye siko ba donc se mende nga ye wana boye to ane siko ekenge to ko bina misu na misu to totala bela misu na misu po ya touro ba to commencer ba mission Karine a sa devoir a bêter le monde internet pour tant mo vanda beaucoup mo lobela on c'est ça Karine mo connait la baronne monde va du sujet va commencer ba mission seulement bien tout le monde qui senti à côté qui va rendre wana que non so ça ba o e ba ite ba fin tumba ba glo langa so ça qui bango mais Karine a landi ma bien tout Karine a limbisika na ka senti benze mo panzi na ka ndo mo lobi ke APC sous ma rampo asila na actualité te Karine a maman Karine a motema moko ba tebe bazala ngote Karine to fingie so fingie le so obengi bo soli lobby a bossa na o finga ki nga mona kamwa Karine ba to finga so tunika be mutu ba finga ba ka nzambe kaka je te wana o ba te pona za devant caméra parce que non la baronne ta mutu ba sala ki loko ba fingi o nzambe kaka ala ba l'homme soute ka nzambe kaka jemima a finga na nzambe kaka pour dire que mutu mo boy ayebi ke na nga da star
na danga da mutu o bako finga la bango ba finga la bango ko ba le batiki yango mona le bakaka non nzambe kaka rien à dire nzambe kaka ko ndo lobi mabele banjombo to zongo na mabele manjombo c'est que Karine mo konti fois alimbisa pe su mabele manjombo et mabele manjombo c'était pour azali mutu ya nationalité ya mboka mususu sikoyo nakamwa na mboka na bango na mboka na bango ti na mboka na bango nde na mitunaka bazaka na ba star te ndenge nini ye atala kaka ba star ya Congo atala kaka ba star ya République démocratique du Congo yango na mboka na bino ba star oyo ko se comprendre ba bazalaka te o po ko ba ketna na bimaka ba ni internet sika ezali que non ba finga na commentaire tala ata mutu moto défendre azaki te so ba fingi ba défendre Karine Mokonza bongisi na batu yo boy Karine Mokonza limbisa mabele manzombo mais siko so eza ko na ndeko no gloire langi a limbisa te pona so Karine abika limbisa gloire oui j'accepte gloire za congolaise azali ya République démocratique du Congo oyebi ke ba soni la yo kuna ba pe batu na biso pe toyebi te na yebi na lobi na sens ni na sens ko côté la na sens que non guerre entre famille na famille bandeko na bandeko c'est autre chose mais en guerre entre voisins na ndeko ils appellent autre chose ce que Karine a moni que non gloire ndana mo abomela Karine mutute Karine pe abomela gloire mutute so ba moni que non ba zonga la kosola etalika bango place ba bana makamona bango batu bazalaka te. Vous comprenez? Moi je me dis toujours que ngana yeba gloire ya liboso ya Karine. Ngai nazala camarade ya Gloria Olangi wana nazala mondo ya journalisme te non ça no théâtre donc tout ba finga nazaka groupe Sinar qui pas Caleb nazaka pe na V pas V12 ba no be nga Gladys donc j'ai mis mate mes Gladys ngai ndo mona nga boy ba tous ba finga Gloria na TV oh Gloria be ba finga ile hotel pour nga mo connecter même sur la caméra na mama be Gloria le na ton na ke prison nga parquet te na ou me te prison pe ba le bi doit faire ça ba que même sur na prison te ba le kabiso ka visa Afrique du Sud ki o salo mama makaya bongo Afrique cité Afrique cité faut ba bonga na betage ba ko gi o comme mitraille te Afrique Sud na limite non on a passé des temps. On a passé des bons moments, donc, on a passé oui, tu es banni. Donc il faut sauter mon finger le lobo, il y a le corps finger ngeza te. Il le corps te, il le corps finger ngeza te. Par rapport à bateau wana otozala ngana ye. Na makambo to partage te na sala te. Ngako na yeba na mon internet gloire ezara da gloria. Oh, tu ne pas ma vérité. Te, jamais. On se vole pas la face. On ne se vole pas la face. Mutu moko lobi o jemima yonde mutu o teki o trahir pour bakanga gloria. Ah tous abatu ko. Tous abatu te. O kanga na lobate. Tant que benga gloria même c'est pas une injure. To finga reta. So bien mutu mami Emily za kombo ya batu to na internet. Ta ba benga benga mutu mame Emily eza kombo beza non commun eza non propreté ba Emily ba boni na internet na mokili Emily non ba tout bazali Emilienne bazali so Emily ko ba katina ba Emilienne siko c'est par exemple personne ba benga mutu mame Emily bongo yo osili ki yo mona mabe yo moko lati on so que mon premier comme si mame Emily net nga to benga nga maître Gims so na vani na bi que non oh na lati comme maître Gims na quoi on peut parce que maître Gims ça da award maître Gims c'est ndeni pour ngai na longola l'université ba benga maître Gims et ça la nga kitoko donc naza maître Gims de la presse j'ai mis ma ibé le groupe de la presse congolaise maître Gims gros bébé naza kabwe donc on ninga nia azaka we bon comprendre ba charge j'ai mis ma ibé biso utilité na mino ba charge pas Karine ezani biso exactement pour te passer à Karine conseil biso to ya ida ba charge ya ndeni ntango Karine akepoto to moni ba te belé ba sangani contre mutu moko to bindeni mutu ba to ba sangani contre yebo ape mutu ata mutu moto ko ba na ko défendre na tona équipe nationale ba leka un peu parpillé ba yepe na ba guerre na bango ba aussi ba o mitsa pena suka makamte ndesko to sangana ka to bi teto ya to défendre Karine Mokonzi déjà na Kinshasa awa masol ko sole zaki non mais c'était pas ndeto da lelo da plus même su Karine ko la mkamsu na tongo boye to solo ne pande ni ndeni na skuna studio na même su ndeni oleka to so so super divers PM super conseil pe snapé conseil pour bango même su Karine na expérience mingi internet ke ngai ya TV ATG mo mutu na obobe so so ouais makamso kati kenebe ko panzate ba après ce qu'on conseille on a comprendre donc eza lelo bongo ndeto commence ko kozana Karine parce que pour moi nazara obinga na
on a 15 fans 15 on va nous benga nga ba 15 pamba eh na ebite mama nanga nzambe na ebite songo na fan combien nit na bona nyeboy mama nanga bato batia ba biloko makolo donc nga na ebite songo na kosoma nde fo na mono kana ba bona ne elo nga na ko soma net na bona ne ezaka brosse nanga brosse à dents et puis na ko changer ba verre oh sous-vêtements ezoya oh soutien oh sandal oh ketch oh lamba parce que na koti na famille ya bato ba adopter nga facilement ba fan ya Karine ba na membre ba sanga nsikona ba fan o ngamu ba olinga pe na nde peut-être pour na Karine ba olinga parce que ba mona ngam sufi moko poli pour nga to bengo finga na finga terre mon caractéristique so finga la banoka merci oh ça bana on l'a fait la tiko tape la banoka merci beaucoup pour te dire que non bato nous avons personne na personnage tant bengo finga nga même na ndako na combien de personnes né la veine no pour ça personnage vous comprenez ni to salon micro boy mutu mo akoti ka brisa ba yo finga non répondre non répondre pas parce que c'est personnage mais si et que ben en tout cas on répond que moi la sko ya ndako do personne na ko répondre sur que et que sko gros bébé té en tant que sko Jemima en tant que sko Gladys vous comprenez la réponse sur que Gladys c'était Jemima mais ce que pas que non au lobby na sko boy ozoya yo yanga bo ke te ba mbata Gloria Olang c'est une amie. C'est une amie. À part ma blog tout ça là sur internet. C'est une sœur. J'ai dit là. Non ça non le bango pour la caméra. Ba ko hôtel nga. Tout ça. Et puis tu natie mutu moko. Non, ça l'analyse, moi, là, la 4-4, je suis comme ça. Mais tout le mais du fond de mon cœur, ça va fondre mon thème. Je n'ai de haine pour personne, ni pour Gloria. Attendez, la Gloria. Gloria, jamais tant au monde, jamais. Qui bosse au Bengan to faire ce que mérité. Pour comme il pour n'habiter dans côté caverne, confesse des soutés par rapport. Mais si on a à gauche, Gloria pas à gauche, tu écoutes tout les canaux. Bonjour. Mais tu as fait pour parce que ngana na ngito sakete. Tu as fait ndem to pas monique na comme na ngamba Karine. Yini mtako penser bon. Mais ngata manaki na so Karine atam comment peut-être que na finga Gloria jamais. Karine atikala ko ba mutu mota finga mutu. Je te jure. Atikala ça la mutu. Ya mi bal bon mo sana bagage ko imiter ba trop finga ko bagage type so ngapela biso so sala bagage ngento sala ngo par rapport à actualité neti ma esame ya Gloria toto sala bagage ngamo na tel kanga bia tito sate mona bagage elingana yo elingana kota eza bien te même Karina ebi Karina ebi ke so banga Gloria Karina ebi ke so banga vraiment Gloria te Karina za bongo nga banga Gloria pour so banga ke to ngo to Tala. Tu as charge ndeni. Tu as charge. Il y a ma casse et puis il y a conteneur. Nga banga Gloria te. Mais il faut que tu na gag. Te na ko sala gag te pona ke non ndenge makameka ki ya Gloria kuna bana ko finga bana ko sekate. Oboni le moni OK c'est le padre. Eza ndaku nanga. Moni le padre. Et pas faire gola c'est ma maison. C'est chez moi. Donc aza papa pona nga. Ce qui papa au studio na ebona studio beto vandi to solo la studio msusu ba fanti moko le kalango to seka wana alongwe faire alongwe les padres comme une nani a comme maintenant un papa pour moi ça va conseil belé ton na monanga la mondo yango makambo le ko comme ya na niveau ya babenga nini liberté provisoire to ko bete loro moboté pour profiter mutu moko loba a obimisa tous les deux vidéos ngande na bo na fanya ngande na bena loba mais na so na répondre par rapport à biloko ba basa alors tant que pas les pas dans mon na vidéo wana na obimisa confiance les padres au moins le pourquoi kanga akanga nani akangisa Gloria c'est que yo yebi po yoza mwana ndaku yango yebi mutoteki papa na musuku suku akendo kanga nani Gloria langi
te oh les pas de mukolo bon to ba finga ki maman bango azalaki ba songi ka ba créer na bango buzz na bango oh ba créer na bango buzz na bango ngaza attente moi j'ai pas le temps on a qui oblige et c'est faire golo ko c'est non ndeni pourtant ba kené ko ça mam na bango tout ça voilà moi j'étais même pas là. Je n'étais même pas là donc ils ont gâté donc ils ont eu mon commun qui va toucher maman soit finir on a faire ben kanga été mais tellement quand il go les a faire go la té et la famille go là ba go là tout baza inclus donc ba go là tout va se péter parce que comme la monnaie va sali mais soit finir ne faire kaye tel ka invité talinga été en tout cas bolimbisa to senya surtout na musala Salande Makambu, wana pesi sous mbote pas ma maman chérie, ma mère fashion de Nantes, maman mora sola bien, maman bola mwana baxilaï na suka moi sinzambe na pesi sous mbote et pas mon vieux Claude Ndombas depuis Londres, na pesi sous mbote nanga et pas mon cordon tita pegi tita depuis yemo ko yebi bisiko zali mona tanga kombo ezate, na pesi mbote be parce que on de pesa nga Makambu na pesi sous mbote nanga et belé et pas batu nyonso to balanda biso batu nyonso ba s'abonner na chaîne na biso donc bon continue toujours na ko s'abonner ande boza makamba bien ande boza makamba kitoko tozong sa batu na actualité ta kanga la FBI de la presse congolaise na kenda na pona ko sala ba actualité ko zwa bato ba bunga na actualité na zong sa bango na place balobi so oza na poste ya libanga contacter mère fashion de notes so oza na poste opesa nga conseil contacter nga mon numéro na ngeza affiché mais poste libanga sola na mère fashion de notes maman mokonzi moi sinzambe yende a opesa ke ba boaka so lingo yeba na chaîne na mère fashion de notes contacter moko bo sola très bien numéro ni pesa affiché wana ba biso ko lingo somba biloko ya bien na notes luka kendo ko somba on a boutique maman Nelly na Nantes kuna de biloko ya bien o ya qualité ezande kuna donc na pesi batu nyonso tu mbote na pesi batu nyonso tu vraiment mbote bo s'abonner massivement awa boza décider awa bo yeba ba actualité ya solo mamba biso to ko sa te to lo baka mamba bien donc bo s'abonner massivement merci pour la confiance merci pour la fidélité wana pe sous na moni sous vient na ngamoko DJ Igwe de Londres donc yonde Makambu na pesi ba mbote na webele. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. À la prochaine occasion. Merci, bye bye.